On a bien vraiment place au réalisateur, dans le caméraman, dans la place où il y a montant à couper là. Donc, la moto, il a glissé à couper qui câble, on a courant et bombier. Mutamoto tanga bazosala kamatata wana mutamoto koyaki place akoyaki mama ezaki na courant ndenge akoyaki bonga tikali ka bonga daye ya baninga ba basali revente ba marché tous les soucis qui sont à côté bazoya tumbango a tellement ba soda basalaki te bakenda intervention tango baye batumbi souci moto wana ya mbi ezwiti na école biko za kawa ape basalaka kuna pe bazaka donc basusa kikotono sezala ndeko na biso bakangi oyo alati veste balongoli ye wana azalaki parmi bato batumbi siati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes. Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast. C'est toujours moi, votre MBC Vente, El Mara de la presse. Il y a beaucoup de gens qui autrement dit la plus cool de la presse. Nous besoin toujours pour bien la Maradona d'Afrique. J'aime beaucoup une émission nationale. Remercier ma boss, mon boss, Roni Maluna, mon boss Yannick Maluna, ma sans oublier aussi notre boss Check-in à Londres. Pourquoi pas la piste à la mode, la paille m'a tué le mobile. On a bon notre mère boss, maman Laura Chou, mon boss live. Sans oublier aussi maman Matou continue à mort et maman de la mauvaise afin de bacar depuis Grenoble pour la maman Brigitte. Très chers amis internautes, tous nos abonnés, les autres abonnés à Katia, commune à Kasaboubou, le jeu appelle mon mari, il faut qu'il sur le terrain parce qu'il a vu la vie sur le podcast, il a mouillé les cas. Donc, comme Marawa, quand on passe les années, tout le monde dit que les policiers sont belés, ils ont des maisons pires, ils ont des maisons communales, ils ont capassé les bazars. Tout le monde a un troupement et un moto. Alors, du coup, mon service, on va dire qu'il faut pas qu'on mikanda, pas le mikanda pour la moto. Moko avec la brutalité abomi mona moto ya moni pas na moto ba toli ba bilelo ba okendete ata 1000 mutuka ya basoda eye ata bakabase les 7 ba okendete pour ani ba boy muninga na bango ya moni sur le terrain vraiment je pense que bon déjà ba immense pour les abongo na direction il y a force la force ils sont dit que force et banda bongo na sayo bisika église ya kibaru c'est salara pe esuka bongo na presque ça vous maintenant et le raison les cas vraiment. Très cher ami internaute, na évité ceux qui n'ont pas na biso ko banini parce que tant déjà batie mutunio so aux les logos na tambola kaka véhicule nyo so mutuka moto lui s'il faut ça déjà en ordre plutôt na document na yo mais ndeko azaki vraiment en ordre de document yango wana esengelaki ba agent bakoma kowela moto na ndenge ezalaka kaka roulage bawelaka moto vraiment na bandeko mais spécificité ezalaki vraiment te ne ndeko akufi tokoyeba akufi ndenge nini kaka émission lelo na kotambusa baladere nanga na bandeko oyo baza aux environs baoyo bamonaki événement ndenge ezosalama nde bakotalisa biso soki elekaki ndenge parce que biso bomonaka basoda tomona bamoto bakanga nzela basala boye pepena explication claire te en bref lokola toyebi te ngai na bino vraiment kopesanga temps nakoma naluka bandeko bamonaki histoire esalamaki na miso na bango babeta biso lisolo soki babango elekaki ndenge nini restez toujours branché pe connecté sur notre chaîne ya biso podcast bozwa élément yango wana merci. na uti na kaise ki kana okuta tabi de mosusu elali mais na sepe na musala colonel parce que na minute moketa ba bengi bango avant pengana koma na fotaki déjà kine sezali omoni que déjà na rond-point station ezalaki ndenge ba yebisi sezali susu te mais to conseiller pas gouverneur na ministre ya transport pour ministre provincial ya transport pour na moi ordre et quota parce que ceux qui désordre dans le secteur ya moto pour nanga ezali ministre provincial ya transport na ba service na ye parce que bazoyeba koencadrer koidentifier nano toyeba nani aza wewa nani aza wewa te lola miti okulu na akoti na kiwewa bacriminele bakoti na kiwewa okopesa susu discipline epa moto lisusu te parce que tozoyeba te vrai wewa aza s'approcher na ye mpona tronçon ya Kalamu. Non, c'est normal parce que na minute c'est nayeba oyo akufaki ezena comme tina mort nayeba pe ba oyo ba créer que événement sur bana district après na komatatie par gouverneur na comme tina mort na mona parce que azali moko oyo atiki pe libota na ye abimaki na tongo pona sala musala liwe ekutaneli eboye ekoleka kaka pamba te me tokolanga ndenge mipepe ezali toyeba oyo tokoki kosala
Ok, merci. Voilà, très chers amis internautes, tous nos abonnés de notre chaîne Yabiso Podcast. Je pense que bon, on a déjà événement on est ça na Kasapoubou et puis président il y a pas monté à tout autre honorable ainsi comme quand il y a moko actif sur le terrain parce que tant yoki que membre moko a kufi monter on a kufi faut comme sur le terrain aye baso qui ezali eloko nini yango ayaki sur le terrain. J'espère que beaucoup de gens commentaires au ya sali azui idée malamu ya kokoma pas gouverneur ya kokoma na moko ke atala mutu oyo akufaki wana esili wana te toluka siko bayike na quartier ba expliquer biso ndenge événement vraiment elekaki mais maboko pele na beteli bongo président je m'excuse ya ba montant nyonso honorable Ziko Mukanga ndenge tonga yoki pena moko ya ba montant na ye atiki biso akuti mpona cause ya ndenge bandeko ba Jean balamela ba document ndeko azali pena incomplet baweleli pena moto na ye ti babomi donc ezali vraiment kitoko te très cher ami internaute tozopusana vraiment tokoma bisika événement esalamaki bandeko bameka kotalisa biso sur bien toyoka yango bien restez toujours branché et connecté etala to na sili baévénement ndenge bakar ezoya toujours bajipa bakapasile ezoya rapport comme ezoya parce que même bapolisier bango moko bayebi ke bamontant baza ebele bamontant baza pena vu ke rond-point force ezali bongo na 4L Gambela oyo maloko des parties puis France eza des forces eza des parties donc l'équipe est là monene makasi bamusu batelemeli na ndenge ya Lubumbashi bamusu batelemeli yango na ndenge ya koto oyo Gambela bamusu batelemeli na eli wana bamusu batelemeli na force kuna bisika oyo tobandaki événement donc eza maman l'événement faut pas se calmer parce que mutu déjà kufi akozonga te bamonta babi bakokende te ata babengani bango bakozonga kaka po oyo akufi aza moko na bango très cher internaute bana poto badiaspora vraiment ndikoyi kama kokamwa kota ordre eza malamu eza mabe te mais faut koyebela ndenge ya kosalela yango bamonta basiliki nde moko na bango awuti kotika bango boyoka ndenge bazotia bamakelele boyoka ndenge Kasapoubou eza ya koningana donc voilà nawapi na posa kosobe bamonta afana sowa na bango baloba batia bacommentaire mpe bapesela soki makambo yango elekaki ndenge nini natike bino ntango otala ndenge makambo ezocircule awa nakomi na Kasapoubou epuis naoluka bato bapesa bacommentaire baéclairci biso ndenge elekaki apa wana bozomona degré bazotinda bajupe parce que sécurité ekoti na minute na place oyo vraiment bato na bainnocent na bato oza bamonteur te bato na bapieton biso nyonso na minute oyo tokomi nango mobangi parce que soki babe basala eloko ya boye te tanto balinga bakwesa la police ezalaka na force tanto mabe ndenge ezala tanto balinga bato bapine tanto balinga baloba makambo oyo esengelaka te bato mosusu baloba yango mais pour le chapeau vraiment na ndenge sécurité ya mboka na biso vraiment intervention rapide ndenge baye na aire ya likambo vraiment esali pena kitoko makasi lelo tozala mpo kolakisa bino kaka événement oyo toza eloo mosu kolakisa bino te bosala bacommentaire bomona Kinshasa ndenge makambo ekomi ebele likolo ya badossier likolo ya mikanda ya leta lelo bato ya moto basala sensibiliser mpona komarche mpona kosilika ndenge moko na bango atiki reste toujours branché pe connecté. Merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, bon mon ami moko vraiment place oyo réalisateur na caméraman na to la place oyo ndeko na biso ya montant akufela ki to bazowelela moto na glisera ko ya ki câble wana courant ne ebomi mais bazali vraiment bakoloba babasa ba commentaire on a du campo donc voilà bazali bakoloba bozala calme babona biso bozala très calme et tato je la bino vraiment ba élément pour luka vraiment que bato ba sala commenter on est éclairci biso vraiment
te balikambu yango eza nini kamwa terase moke boye moto akokufa ndenge nini mais bato balobi cable oyo nde ebomi voilà ozoluka vraiment bato basala bacommentaire vraiment mpona événement oyo donc c'est bon. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a le papa là? Ngai maître Moura. Maître, vous êtes mécanicien? Oui, nazara za environ ya couture, za moi de son. Ok, maître, tu es au na kati commune ka sabu président na rond force mo batondi, ba soda, président si comme quand président ba monter aye, bisi biso ke événement mo salami monter akufina ebité on ça aux environs awa, au ça qui événement salamaki. Bon, nazaki pas mais ya ba petit ka ba élève bazaki otambola ba kutana événement on ba pesi ngai pena vrai que surtout ba bazo pour. Bazaki au monde bazaki pour. Ni ka ba transport ba kangaka ba taxi moto. Bazaki wele la kino. Mpande na bango wana. Na discussion na bango débat wana. Ndi saliki. Tant ba tuwele la fula ya moto batindiki. Na koyaki isika courant wana ezali wana. Asa table wana zo. Nanga koyi wana. Nde taba moni mutakoya dendi. Bango pe ba sentir que faut mouvement au ndie courant. Nde basungele badi okina bango ti. Bon le temps muta potana na courant na nde ba yekuka ba longola ye. Bon puis bité so donc avant ba ki ndia zo paiement. Mais là komi kuna na Croix Rouge. Il paraît ka dai. Ndo moni que ba na sur nefe. Donc ba Jean bango balandera bikanda. Sikoya zaki en ordre te, yo bazo la moto na ye. Ni a glissé akanga meton akanga ki po était baluka ki ba pela ba. Bato moto bazala nini moko bazo tshana moto wana bataka kwa ticket moko bazo tshana babi. Ndenge yango matikili wana ezali akoki kozanga permis te ko bazalo singa seki azalaki na permis na ezaka katraka siri na bango. OK. Ndenge bato moto baluka. Donc c'est azalaki à nord. OK. Papa bonjour. Bonjour mais. C'est sali pona elikambo salami le. Salami na ngai. Naza na uti limité na 17e mairie. On a commis à partir de 11h, na monika panique ya population, la police ya tondi. Atuni bo dossier ni ezoleka awa, moto akufi. Bon, en tout cas, na nani yango minité pour na vana na ngambo na ngakuna, na bano so na ba camarades bazo esikenga lobi. Akufi na kura, anowela na bato ya kanda oyo bato ya transport ko. Donc bazo bunda bazo wela contact na après na 6 places na terrasse oyo na câble oyo. Ça fait akufi 6 places. Ba meme na Croix Rouge, ça fait moyibe le kitro. Vraiment. Et donc ça a biso passi pona nzela oyo toza ba congolais, photo linga. Eza na condition te bo benanaka oyo azo benana boye oyo azo sala boye esala biso passe siko eza mboka na biso siko tokotika mwa tokokende wana siko tolia kaka na ba transport wana siko totika basi na ndako kana ba transport wana en tout cas mais esalinga passe azo senga kaka bokonja boka asala pinga tout bo gouverneur ya ville Kisasa ebandenge kosala makambo ya ba transport o ezala bien mboka ezala kimia. Voilà, merci. Et moi papa na biso aza montant parce que oyo kokufa azali moko na bango esali bango pasi mingi on baza pene belé awa malgré ba dû payer malgré ba pene ba tini pena ba kabasi les autres 30 sur 40 mais ba montant ba lobby ba kokende baza toujours na bango pour bomeli bango moko na bango papa na biso so pesa message mais 500 condoléances d'abord. Merci beaucoup. Vraiment maman nga eloko na osenga pa ya gouverneur na chef de l'état zanine. Toza ba congolais na goma bazo boma mais biso moko so ba congolais to mo boma na boye pona okanga kaka mutu ozwa 40,000 francs ya mandwana
et ça la passe mais tu sais na gouverneur izanine ba gens ozote na nzela il faut pas s'appeler la qualité muto ko na document na ye mais peut-être des place moko ka que ça peut-être moi erreur à moukier mais bon comme compliqué ngo que comme surcharge na document et uta wapi obisi to yebi que le document to somba ngo et pas la bango moko ba transport mais beaucoup mo créer les biso ba infraction moko pour que non zone tinga document na oyo na yebi te bo tala ngo nanu ba écrit oyo ça document na ngeza original mais awa ba écrit oyo zo mona oyo bezo benga ngo surcharge na yebi te surcharge ngo eza ya nini na loi nini ba komi que non ce qui document eza ba surcharge to yebi te surcharge ngo eza nini et puis ya mi bale to so senga eza nini tangu ba ye ba télémission aujourd'hui document OPC aujourd'hui carte rose aujourd'hui carte basengo carte rose aujourd'hui permis aujourd'hui quittance somi quittance na yango toza en ordre mais eloko zo sala ni biso pas ces années tangu ba télémission ba ye aujourd'hui document OPC mais donc na kati document na ba komi ko créer ba infraction mususu ko ba zoka ka mbongo alors do senga na gouverneur batu oyo otie na nzela baza la qualité on peut se bango conseil on que la biso place to ko funda ka soki buta neti document nga oyo soki buta kaninga yango lobi ke surcharge na ke na place ko funda muta leta wana pour que na bazongi sa moto na ngai eloko na zo senga ka ne yango wana mais lelo to mota neti ndeko na biso kufika ka pour rien eloko na senga pa ya chef de l'état na gouverneur encadré nani ya transport eza na mbongo makasi chaque jour topesa bambongo chaque jour maintenant tobakomi oboma biso susu na mpona kaka mbongo kaka mike oyo ça merci beaucoup. Papa pasa nsima za message opesa papa mais c'est ça condoléance. Ouais, merci maman, merci. Et ça non neni koyoka moko na bino oyo abula rappel kola oyo atiki penda bana na ndako ayo kolukela bana balia mais akei atiki biso tango babeti eloko na anteke yo pena wewa isa nondeni. Bon, ngaze na kutu musika information na utinga pena musika eloko esanga passe donc pona kotala cause na biso baozo bato mo boye baba fwa mingi mutu aza même pas diplôme d'état baoche na nzela abana ko ba moto donc baka ba moto sans contrôle voyez omona mutu mo boye uti na kuluna ase musa mo bazuka gilet ya ba bureau de balatisie ni carte ni la sekono aza jamba mo ba doka ba moto donc eloko na osaka mo mesi moko efozwama et pas ba konzike non. Comment tu as la agent de transport ou agent de l'ordre il faut une formation nanu comme agent mais bon il y a biso ya awa ba lokoti ka mutu mo ba uti wapi ba mo ba tie même si un agent de l'ordre nga mutu na réalité zaka no akangio akoma mamo akati yo comptabilité agent atangi akotema libosa mutu na contrôle atunio apeso sali bonjour monsieur na vraiment ba document nao soki oza en ordre d'été akoso clair que no ko oza en ordre d'été to ke na bureau tokende opolo ba pourquoi oza notre été ba okende na ningo ba facilité mais oya bango za so ko laksika ke non ko j'attends ba tika suka j'étais à la petite 13h ba do contrôler et bango ga 10h ba kangi oza mikana normal ba do contrôler jeton wazo ka ba biloko wa mike so no master esa biso mai so za mikana to basunga kwa mai so mai ni osenga wana alors le kotolo déjà to baso bato ba na maturité ba ko tia na nzela ba ba kokanga bato te ba ko na ndenge mo ya logique etande baozo ba yanke mo baozo ba tie ba kulune bele ba ko ambrie ba na butu tana ba criminel ba jie ba to ba moto ba police ba beto masasi pampamba siko na mo supa ba jia bureau de ba ko bisko ba criminel ya moi siko to kima nani donc eloko na osenga ngo na ite ba to ba tia ba to bana ordre ba mayele parce que siko ndende kwa kufu ba mso na famille mso na bana siko amo sina bana siko la mito na ata ba de manger bango mais présence ça fait bien. En tout cas, c'est ça mon intervention. Merci. Autant ça toujours balader na biso ba wewa bela ko ba loba parce que on a kufi aza moko na bango. Bonjour papa. Bonjour maman. C'est ça condoléance. En tout cas merci vraiment. Donc tokoli kama na tongo lelo ya komona ndeko na ngai mobali montar loko la ngai akei kabo eza pasi na motema vraiment na tongo lelo vraiment. Message ne repèse parce que bino bota mola bongo ba bisi bino déjà il faut poser la nom de la document parce que ba gens et transport bazali ba circuler pendant ça la musara bango c'est que aux à la non doit être on comme ba makambo petit ko ba muto pour fato ndeni. Donc moi je ne crois pas makambo ezolenga na mboka na biso ya liboso nanu biso exemple ba montar nde toza boye ya liboso tozalaka ba responsable. Donc na ki responsabilité na moko yo bazo respecter ngo te. Pourquoi? Parmi na ba action nyonso yo tosalaka na kati ya ville de Kinshasa même gouverneur
na biso atikala kopesa biso même pas merci. Pourquoi? On peut imaginer que plus de milliards de motos eza na kati ya ville de Kinshasa. Soki totie kaka 1000 francs par chacun, okomona ke tokokotisa ba millions de millions na kati ya kesa l'État. Mais tosombaka na baction nyonso tosalaka, action nyonso tosombaka ba mikanda, même kitanso bazoloba ya 500 francs eza awa. Tosomba ngo chaque jour. On imagine que 500 wana ekokotisa combien? Siko eloko eza na passe mutema eza nini? Ya komona ke bato ya mikanda basispandaki bango. Mutu nyonso ndeko nyonso aza sanse ya koyeba ke bato ya mikanda baza suspandi. Sikoyo mutu tellement ke aza na mboka na ye, aza na droit ya ko se mettre à l'aise ya kotambola ndenge longo mani parce que eza na ta ya suspension. Ndeko wana akozala zaki en ordre. Mais peut-être abosani même casque na mutu. Aye na nzela ayebi ke batu baza suspendé. Sikoyo aye ko sutuka, aye ko mona ka boye mutu atelemeli ke nazo senga mikanda. Akozala pe surpris ya koloba pourquoi bozo senga mikanda et pourtant que bino boza suspendé. Mais comment tango bakobanda kobendana en tant que mobali bango pe mibali ye pe akoboya te akoninga humiliation te a existé. Mais lokola likama ya courant toyebi te ndenge kote kure uteli donc toyebi te so eza bitumba famille to toyebi te so eza makambo ndenge ezalaka. En tout cas pona liwa to justifie yango te, mais lokola eza likambo ye en tout cas yango ndomo to telemi boye toza na mawa ya makasi. Mais côté ya l'état na biso, il fallait azwa vraiment mesure ndenge sengeli. En tout cas merci. Merci beaucoup. Voilà. Très cher ami. Est-ce qu'il va trouver des personnes à libérer par c'est pas pour la dire papa bakaki déjà 30 personnes là où tu peux libérer par mon nom ah nazo landela pour na bao pe bao basala ki na to landela bango tu peux bozo sala besoin ko na bozo te bao bakangi wana oza un chef chauffeur oyebi passe la biso wani hôtel melaka ya mote hôtel melaka dino otofutaka mbongo chaque jour en tant que président national bamosusu wana bayesima c'est maîtrisé. Ça, on est pour la mort de l'autre. Ça, on est mort de l'autre. Qui n'est pas la mort. Mais ils sont là, mutema passe. Mutako za la bimina ndaku na keko lukela bana. Okutana na likama ya boye, za likamukete. Azo futa mbongo na chaque jour tala kitasi yango. Kitasi yango. Mbongo eza mbongo ya leta. Mbongo ekendaka wapi? Mbongo ekendaka wapi? Chaque jour kokanga. Bazwira ba infiltré mutu aza nani anja ya nini te ayeko tele nzela na ba kuluna vraiment il faut biloko esila mbongo kitasa kendaka wapi tozonyo kwa mara biloko tongo pokwa tolembi yango déjà tolembi yango. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, donc quand ici ce qu'on a cramé ya commune ya Kalamu précisément na Kimbangu. Place au moment les actifs vont souciat. Pour les camo quoi les là quoi il va monter à Nyonso, ba yaki bongo kotumba, siat ya la police pour munira la bango na uti kotika bango, pour na mababuya dossier oyo
balobaki bakolandela badocument so badocument te bagent ya leta bazali bakolandela ndeko na biso vraiment oti kotika biso bandeko na ye bakotika bongo te batumbi susiat ya la police ezalaki awa na kimangu na force j'espère que bino bozomona apesi mpo bakonzi mpe bali bakotika bongo te bandi kokanga bato oyo batumbaki yeba journal lelo na bainonsa vraiment mosambi te ozanga te natiki bino lisusu ta botala vraiment bomona ndenge susiat eza lisusu te à cause ya agent ya bagent nde bamenasaki monteur lelo atiki biso mpe ya sonam bandeko na ye vraiment baza na kala baa na colère omona bino vraiment donc voilà bacommentaire il faut continuer toujours bon awa eza mpona bato ya mikanda bakangi moto ya moto a partir ya kuna na fox moto ya moto ntango bazosalaka matata wana moto ya moto akweyaki place akweyaki mama ezalaki na courant ndenge akweyaki bongo atikalika bongo na ye yango baninga na bango basali revente bafarche tous les souciet nyonso eza koto oyo bazoya kotumba yango ateme basoda basalaki te bakendaka intervention ntango baye batumbi souciet moto wana eyambi ezwi ntina ekole biro ezalaka awa awa mpe bazalaka kuna mpe bazalaka donc basusa koto nyonso ezalaka awa bayesisa kanda mpo bamonaki awa moto aza te biso tobengani bango me tokoki bango mpo bazalaki ebele mabanga ti besasa ebimi moto tozali su na tante babiro oyo nyonso otandami babiro na babiro na biloko bato badosie tutu eziki ekole eyambi moto komanda ezalaki nakendaki intervention moko ya mosika ti ntango azoya retard peti wana bazalaki na ekira bato wana bamoto bayaki ye moto azokotomboka longole elamba tokotumbawa bao tozwile mosika balandi bango olanda nde basati bakete mpo babiro nde balandi peti wana bayezwa ye yango bazongi ne baya bamona bon esali mabe mpo biso toliaka awa tolalaka awa tolamukaka awa makambo na biso elekaka awa donc biro eza biro ya leta mais na biso tolaka na kati awa donc tosepeli te tomoni tokoni basalite boye eza mpona kanda ya bana wana yango moni totomboki tobandi obomaka moto malema tozwi bamai ya terase oyo ya nie tosini bamai ya nie tozobwaka mpo toboma moto ti omoni moto oyo teme ezalaki batoli autrement osala ezali su te ndeko mbote merci komonani papa badu papa babi yo mpe ntango evenema esalamaki ozalaki awa ntango ti baotumba si ati bon ntango ezalaki tozalaki biso nyonso totravaka awa moye topekisi bango bayoki te baye na lesence batumbi tobengani bango balingi oyoka te tia base autrement oyo nyonso bamoni batumbi bapolisier bango bazalaki te bapolisier bazalaki te bakendaki ni moko esamai kuna intervention moko esamai kuna bazalaki te mama mokonzi bonjour mama Bonjour. Bonne santé. Bon, on a un te parce que naza ba koti. Moi na loba et ça été fona Suma mukeka mama avant les rapports. OK. Voilà, merci beaucoup. Faut tout casco ba konzi. Ba konzi va expliquer biso comment ba ko direct azawana to poussa pas mon konzi pour avec biso solo vraiment il y a événement au sala vraiment et ça li passe mingi pe mawa. Mais ba tu o ba sala ki événement parmi ba ba kami déjà ba biso baza awa. Je pense que bah, ils mangent vraiment, ils ont compte déjà. Ils mangent, ils ont compte déjà. Bon, on a vu sur la canne, oh, là, tu veste, bah, le rôle, voilà. Azaki parmi, bah, tu as tout mis, si tu oh, ils ont la kimba ou ah. Donc, bon, tu as la bille vraiment, ma wapé passi. Donc, bon, on a vu sur yo. Maramuso donc ça là, ça que nous bana si ba na mboka et avancé parce que comme on a que ba gens l'état et mikanda ba bazaki ko landela toujours ba document ndenge ezalaka malheureusement muta kufi jamais moko luka ko tumba susu ba souci ati moko eza ozongisa mboka sima vraiment bon na bino moko mutu yango yeyo déjà ba mbiti place bakena là ina bino koyebite na veste na ebite donc na veste ya komanda bandoki bazali na mboko vraiment bandoki pena bazali bazomona za bena vrai muyibi on le mette vrai kuluna bazo profiter bayiba babebisa mawa mingi boso bawewa mingi na capitale bazala ba kuluna bazotambola bazotya ba miziki donc mati moto sati be muta memi ayiko nega interview bimi na presse kote wana vraiment me kolandela ngo so ko ba pena école parce que école pe ziki donc école ezaka na sima a ziki poto la tape bino mona on sala kitoko makasi merci beaucoup. Très cher ami internaute, je suis là papa Azali vraiment
il va repasser la par rapport à événement au 5 millions na commune ya Kasavubu précisément na rond-point force papa zala qui wana amona ini événement pene salamaki yem do repasser la biso ko moi il solo ya on va faire comprendre que nous sommes pas attendre la émission yo mote papa mote maman comment on papa na il a langa production OK papa bete sur le solo événement où ezaki non parce que biso to ya surtout to moni kaka ba monter rebelle ba bitu ko kabasele tu na ela kala mu batumbisia to ebite sur ezani le kaki en fait to la mukaka na tongo lelo biso toza to évoluera awa na veni force na parking ya ba agence na biso ya Kinshasa Mwanda Boma Matadi alors et un trouble moko ça la même à niveau à rond-point force ezali batu ya autorisation de transport bayaki ko ba brutaliser ki motard alors côté ya koyaki ma ezalaki courant ezalaki akangami akufi sur place ngala moi ti ba longola musuni oyo elongwe déjà batie na kabase de mobo bakina ye alors nde epesi ba motard couleur baye ko luka esika nyonso bamonaka ba agent batelemaka batraka basalaka tracasserie donc s'attaquer na ba agent tellement bamonaki ba agent soute nde baye siko na ba bureau ya la police parce que souvent ba agent transport basalaka esika ba policier bazali alors ezalaka souvent so bakangi moi résistance so ezali policier oya aye atie moi ordre azui bino po asamisa bino akalme bino leki bopota na bino c'est ce qui a fait que le tension ezalaki makasi massas et bétam makas ba dégâts matériels donc vous pouvez même pas imaginer ba école privée agréée et tout mami ba documents surtout sauf kaka cas de mort ezaka motard oya kufaki mais non ba to bazokaki ba innocent bazoi mabanga mais en tout cas ba bien matériel eza vraiment ébélé vraiment mais des autres bandaki à partir à rond-point force ba ye kotoyo nde ko ça la revanche na ba bureau la police na ba bureau ni tandis que police yango nezo sécuriser police abomaki mutute n'inquiété na biso nde yango wana parce que na minute biso to évoluera awa toza déjà maintenant de laisser to ebite nani yanga ko ya ko surveiller biso ba biloko ya ba client ba mituka ba biseke na kaboma ela la libanda awa to la rasirke eza na société za wana ba ja ba lega na butu ba sécuriser et na minute yo force tikali nde wana ba ja ba bureau ezati ba document ezalaka passe pona ko récupérer document oyo ezalaki déjà ezwamaki déjà donc pas ces wana tango bato basangani na kanda conseil ekokaka ezala te mais du moins na niveau ya ko incendier même ba bureau ya la police ndesika moi inquiétude na biso ezali parce que même bato oyo ba faute de trouble bango pe bazalaka sécuriser biso nyonso tozalaka sécuriser na même police donc sécurité on les a concernés na biso na bango mais bafoué yango babebisi yango vraiment prochainement to sika ko se fait justice soki mutu akufi mutu abomaki mutu eza agent ya autorisation bureau ya transport ezali police nde boke botalisi likambo police la police ekoya bango baza na ba compétence bayebi musala basalaka baoya basali banquete bayebi ndeni bakoki koluka mutu asalaki makambo wana ole ko bobebisa biloko ya bato vous imaginez même école esali nini po ezika mwana atangaka wa perdre ba dossier asalaki nini donc il faut que bape commétiser moi bakanda na biso les congolais mon message à souka ni opesa ba nyos ba na biso message à souka ezali kaka ke toza biso na biso bana mboka toyeba ko gérer bakanda na biso même si problème soki ezali l'état azali likolo na biso tokende totika likambo na l'état po yende mutu aza habilité ya kozwa esika problème ezali ya koya kotia kimia et non biso tokoma kosala tozala biso moko l'état ce problème ezali tokende nde na l'état au lieu que biso moko tomi komisa l'état eza malamu te papa ça bopandi na mbote papa mbote maman monana omona osimi papa na biti so oza mo message opesa papa wa likambo esami awa ndenge we wakufaki bandeko ba réagir ya kobuka société bon en tout cas biso toza bana ya quartier oyo eloko esalami tosepe na acte wana te par rapport ya kotumba société na école oyo eyebimisa bana etangisa bana bakoma mayele baréaction bandeko na biso moto en tout cas ezalaki bien te malgré basango na kanda mpo na ndeko na bango mpa baza transport esali mpenza bien te kotumba nde école malgré nzoto ya motu eza sacré liwa eza important te mpo motu eza pardon dimisanga liwa esengaka motu abela to motu azwa nini moki akufa briske bakonzi bameka kotala likama plus mpe bakonzi eloko tosenga na bino bakonzi batami na batransport botyaka na manzela bayeba kose komporte na bato bazomema moto po bango to baza bana mboka yo batie wana mpo kontrole mikanda fozala mpe na manière nini ya kokontrole mikanda somoni moto aye papa bonjour ndenge ezalaka ke ya brutalité tala brutale ndenge ezomemaka makambo biso mpe bana mboka mpe bana wewa
moi brutal pe ya moto dosé so likambo ezali te baneni ya kosolola yango etake biso so bana mboka esali bien te moto akufi moko mpona likambo ya transport ekomi kotumba membe ekole basusi te kontrolaka bato awa bandeko mingi basala baactivité awa baperdre baactivité na bango etie climat bien te na quartier bato mingi lelo bamasuba mabanga babrutal na bapolisier journal lelo en tout cas etie climat bien te na commune même na quartier bakonzi bameka kolandela baerreur wana mingi de part et d'autre même biso population même bato babimisa na nzela etake bacha ya transport bameka mpenza kolandela bango ntango bobimisi wana nzela bobendi bango matoyi bopesa bango baexplication ndeni ya kotraite na mutu ndeni ya kosimba mutu tala ememi mutu na liwa en tout cas babundela biso place wana wana bakayangana merci merci toko parce qu'on école bon on a vraiment batumbi école parce que TV za radio te très cher internaute si to koma wana na tiki mo réel vraiment on a examiné moi bibili abenda benda to koma na kati école to la ndenge batumbi merci. Bonjour papa, biso tozali complexe Claude Rousseau. Moi je suis monsieur Steph Belechay, le directeur. Na Tongo, il y avait des troubles. Bawewa contre Batuya ministère de transport. Alors il y a eu une incompréhension. Après, Owa Moko Koufi, c'est pourquoi Bawewa va se révolter, Batomboki, Babandu Kotumba Basousiat. Na suya tuwana basibaki pe oya biso awa eza pembeni ya école tango batie moto tellement moto de makasi et entamé pe bâtiment ya école et tumbi école nyonso grand bâtiment de Zalakanango awa nyonso zaki ya kozika. Alors on a perdu tous les biens, tous les bancs eza kozika, ba documents sont importants ya école eza ya kozika. C'est pourquoi nous avons lancé un message na bakonza mboka parce que makambo ya ba wewa na bato transport est concerné école te et concerné éducation ya bana te. Et là, nous avons congé, nous avons préparé rentrée scolaire, mais nous avons perdu mon et autres. Nous avons évité l'année prochaine. Ma banque est à Kozika. Nous demandons aux autorités, il y a qui battent les Camboyo, pour soutenir quand même l'école, n'a perdu mon et autres parce qu'on ne sait quoi faire maintenant. Donc c'était un peu notre message. Merci beaucoup. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko likaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo inga kolo